Mbote na baebaso bazwili bakuya kolanda analyse pro oyo na message toujours kosalela bino na chaîne na bino posa poto télévision sango ya mawa ekomeli biso na communauté congolais oyo ezali nini liwa ya musicien munene artiste musicien na kombo ya Seguin Mignon Maniata oyo azalaki drummer munene ya Wenge BCBG ya président JB Piana Sulotani Papa Chéri, l'homme qui a mis l'eau dans le coco. Donc, Bidos Toebi, li solo, ni artiste musicien Seguin, et Bimaki qui est artiste Saki accident, monsieur Yaki artiste Bakati Makolo, monsieur Yaki artiste Basali Boy. Donc, il y a besoin comme on a Seguin Maniata Yona, Azaki Kobeta, Alingaki Mingi vraiment Moussala Naye, l'artiste ne meurt pas. Azaki vraiment monté à domaine ya Moussala Naye, surtout. Il y a drum naye pe azaki fidèle na groupe naye BCBG Wenge BCBG oyo ya JB Piana souverain pe mwe ye wana bozali komona Seguin Maniata azali ko beta drum na ndenge ya jeune ndenge ezala kaka tokaki makambo bimaki ebele ke l'artiste asalaki accident pe artiste azalaki na end tout le monde congolais nyonso yebi ki artiste Seguin aza na end wapi wa bazali kolandela ye makambo nzoto na ye donc or que ezaki na ba vérité oyo ezaki caché vérité oyo ezaki ya kobomba na kati donc ndenge toyaki il paraît que JB Piana souverain premier Papa Chéri moto ya yambo et JB Piana souverain Papa Chéri a négligé qui Seguin Maniata donc etuko bima et bokoyoka ba voice to bokoyoka ba live ya moko ya ndeko ya Seguin azaka na poto na mboka ya Belgique akotaki lelo na live ya Prince Bakali na era apesi makambo na ye mpo na ye information oyo ya liwa ya Seguin eza ya lukuta or que tomoni ki bamusicien minene bapiblie yango tomoni Ferregola tomoni Fally Ipupa tomoni Boropela tomoni Alain Pela a publié yango donc que l'artiste ne plus donc artiste Seguin Maniata aza susu na bisote mabele mokonzi mabele nde mboka ya bakonzi nzambe atina biso na mokili tala l'artiste Seguin Maniata Mignon lobali kitoko mais atiki biso esali pasi makasi donc toyebaki communauté congolaise nous sommes en deuil. Donc, tous en deuil. Les artistes et musiciens sont en deuil. Donc, tous les artistes tous en deuil. Donc, artistes Seguin, abeti trop, asali makambo. Ebele, asali vraiment makambo ebele. Na mokilito, na monde de musique, surtout na orchestre Wenge BCBG, Bon Chic, Bon Genre, et à souverain premier JB Piana. A servi trop. Est-ce que JB Piana a ballonné qui Seguin na endi là ils ont makam oyo tokoki ko vérifier parce que les gens parlent toujours bato bazolo bana bango bato bazolo babino moko boyebi communauté na biso congolais soki muto akufi makambo ya kebele o asaki boye o eloko boye sali bongo o boye to éviter ce qui vraiment eza oyo wana bato bazoloba bon eza makambo oyo ya ko vérifier biso to senga kaka toujours molimo ya artiste epema toujours na kimia nzambe mutu apesaka nzambe mutu azwaka pona ngai namonaka liwa ezali nzela oyo nzambe asalaka po mutu akufaka na maboko ya mutu te donc nzambe ne mutu apesaki biso Seguin Mignon Maniata ye wana l'artiste akufi donc eloko epesi pasi botala ndenge artiste akomaki oyo ezali bafoto artiste ndenge nini sante na ye ekitaki yaya yo mutu osaka bato mabe yo mutu olobaka mabe ngai naza boye yaya nzoto ezali mabele ya pamba botala artiste Seguin Maniata ndenge nini artiste akomaki na bote nyonso azalaka nango na nyonso oyo nzambe atia kati na ye nzoto mabele ya pamba
wana artiste ndenge nini artiste akondaki beauté ekiti artiste lelo nzambe abendi molimo na ye. Vraiment mes condoléances na baartiste musicien nyonso, mes condoléances na famille biologique na ye Sege Meniata. Toyebi que l'artiste ne meurt jamais, tokozala toujours na ye pe ba œuvre na ye tokokontinue toujours kotala yango pe makambo nyonso oyo asali tokomonaka yango toujours parce que l'artiste ne meurt pas. Artiste azalaka toujours na biso na ndenge elongo bani. Donc et pour les formations que boyeba ke JB Mpiana asundolaki artiste Sege, JB Mpiana abandaki occupé sous Sege te. Famille ya Sege ekomaki kobenga JB, soki ebengi JB ayambaka so na téléphone te. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Ta oyo wenge BCBG esali, ta oyo Sege Mignon Maniata asali na wenge BCBG. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que JB asali loro moko boya bongo? Ça reste à vérifier. Vraiment mes condoléances. Tous les gens bazolela nzoto mabele ya pamba. Yom dosaka fier. Onga naza danger. Onga naza nini. Ndeko nanga tikana biso que la vie est courte. Vie eza nango mokuse. Kobotama, tobotami, tozokende toujours. Soignez place aux alliés. Soko zaka mutu mabe, soignez ki mabe na yo. Et en plus tozokota 2025. Baliwe batu efete ya kabiso. Vanda ton hotel lobi ah Sege azaki na bamituka azaki nyonso bilamba elelo l'artiste atiki biso ete ya kabiso. Vraiment tozala toujours malamu yango naki pour kinasala moi petit analyse ya moke oyo na babone nyonso ya posa pour de télévision. Vraiment tokopesa bino toujours ba information na source na ndenge kaka ezalaka quoi. Merci beaucoup. Boto malamu.